En plus, ko tangela biso muto yo lingate na a mo so lingate o bobe ba na chaque jour poto sola makam na Natanga, neti tansia. Tansia. Moi ça konzo. Moi ça konzo ma pose. Vous comprenez la ligue? Est-ce que bande ko balandi bo sabo? À côté pharmacie, merci. Merci pharmacie bo kanga ngote. Mo nyama na soka na ete ngo boko okende. Mais yo sort na ngozali. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, Katika Pesa Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne des sensations et pourquoi pas une chaîne qui élimine vos images. Nous sommes là pour vous donner des informations sûres et certaines, surtout pour faire découvrir de vraies vérités qui sont cachées. Hein, parce que surtout là, nous avons plus sur les batama. Après bon, ma poto pesa bino kaka, elenga on des alara, on a senga yo muto na retard. Cliquez quand na rouge ou na abonné. Ngonge bete la yo so pour se peine émission ou aimer. Et au ça qui te comme casse n'idée quand ingénieur fils au Kungu, les réalisateurs du Saint-Espace ou l'Axabi sur Wana. Il y a le loge spécial temps fort. Na Hervé Motayo, les Benjamin de la presse, benga papa mon robert toto mo bien so lingi te fingai ou ça la paix moi qui te comme casse parce que na refinga ndeto kolaka. Il y a une spéciale parce que tu as mis sous moko artiste et comédien dès qu'on a fait dans la semaine il y a artiste tu le regardes la musique ce qu'on a comédie semaine na bango parce qu'il faut que chuter malgré bana ba passi bana ba day ba koufer les bandes de rebelles en tout cas président pour des chasses donc que ton âme repose en paix président ici Rosaline Zamba ya mbona kimia et artiste Pierrot donc Pierrot pas bungsi mwana donc Pierrot andeko bota so niveau mi qui ba fan ya artiste Pierrot auti ko bungsa mwana donc bobenga bo encourager et kosala kitoko makasi. Voilà, nous sommes là et bien me caporal Mulumba non peut te kundi ngote. Donc jusque là ba soutien ça tembongo ça 2 mois azalaka na ndako malili et senga bino bato mbongo bo ali banda les sommets kapesa so koti di Cameroun pesa bien patron na ngai maman Kati et ça la bientôt kunda. Vraiment il y a le spécial pour tout solana mutumoko aza spécial artiste et comédien ou alinga bino o bino pe bolinga bino bo bengela biso to pesa bino ye yoti do ye aza na biso a to pesa mbote acha bonne santé dans ngo bien ngolo nzambe wana kande ni ngo so nzambe yo bandinga mabebo ya kimisanga wana abete basi wana kande bo bino mikoro basi ya kin bona mesha mabe mesha bo mesha zanga kana ngote suko ifeza na biti ya solo ouais bonne santé à mouvement kitoko ozaka na kati ya force tranquille bon oge ouais na mona beaucoup souter pas force tranquille okende wapi na oge ouais merci ouais la vérité to découvrir karaté d'autres nouvelles questions pour qu'on débat comme les biso quand to bengo a pour te bande vérité ya vrai likamwango motuna liboso acha ko expliquer biso moi mke ozwaka président ba président ba groupe nyonso tout oya mboka na biso ozwa ba ondeni na ba ondeni wandeni na respect mona ba ondeni nini ba randeni bien ba tamabe premièrement non respect zanga te parce que tata na biso maître Gogan ya manzaka et pas na yeke impoleza la raté sa biso mutu so papa respecter pese respect mais na respect zanga te na kopia. Autant il a un président qui a respect ma casse. Président a fait respect. À part Gogan. À part maître Gogan. Président on a fait respect, on a lingrapé mingi. À part maître Gogan ya manzaka, et ça président Joël Kunkuya Malou. Respect. Et si ça bambo te belé président Kwikwi. Kwikwi Malou bon ngabe ko mingi na ngabe ko Malou hein. Malou, Joël, Yoyebi, Chikoyo, Batutu ya force tranquille, ba se penayo, Kapoza, Master Gogan, Kapo, toza biso tout ba souffrant, ya Changu, Kapo toza ba voisin ba quartier, ba voisin ba commune, nando zala na bango ya ngwana, ba peso to longo lipe Malou Kwinkwi. Wa Master président, on faut penser qu'à respect. A mérité. Ya solo. Normalement tous les présidents bazabem police ko ngana ba respect ndeni. Merci, on va essayer l'introduction et l'émission la biso parce que tant fort émission moi la vérité, on va découvrir vérité. On comprend que bana basi
basala ka comédie na mboka na biso ba to benga kilelo ande omeza biko benga kilelo kilelo mais qu'est-ce qui fait que beaucoup mi ben poli makasi ve ba président ba groupe mususu to ben poli po beaucoup makango ba président mususu bende longona likambo ki makango bona longoli yango parce que beaucoup mi na ba beaucoup ko beta na bato mbongo ebele lokwa bato mbongo bino boka ba beda chou ba obuboka boka wana bokoma na bango tema leki ba président bino ba président ba groupe sous na mala yango bokoma banga sous ba président musuti eza poani eza pona omoni yo papa ozana bana ndako opesa bana respect wana te yo tinda bana ba manquer pa bato est-ce que vous respectez yo ka do tinda bana ba manquer baba parce que moi on a peur à mon yo manquer yo tini moi na manquer papa non papa na pardon bon si go ya bete maboko kasi moi no pas bien éduqué so manquer papa na epé akotika na pas isolé na comprendre que nous importer ça na kuna ata kutu ye mo nzamba bia kaisa pesa na kaisa ya nzambe ya mwande bo makaka neti ngape na ko beta na ko beta powela kasi ko nini powelela wa foto na bango nde batinda bana bango te yo pofinga na finga ne obi na finga ne autsolo banini oh mais bandiro epsi ke nini ya ko finga président wana baza ben poli ya wana lobiti ko président omoko yo finga ka wana owela ka nini neti ne ba biloko te to wela atanga loko eza mo yutanga oyo groupe na bino na boyoka na ate na groupe ne tanga oza livre ya solo oui voilà to sola na compte ali solo na Acha donc artiste et comédienne yenda yebi véritablement makasi. Qu'est-ce qui se passe entre président Manzaka na président Kikedi? Na président Kikedi. Bo welani. Wa penda rankine ezate na yokate. Parce que président nani président Kikedi sika zali bambote belé papa respect na yo. Ouais, aza pena papa. Basola bien. Na maître Gogan basola bien basola pena bien maître Gogan ko nini na G10 aboya ki obenga Manzaka so biki aboya ko benga Manzaka wana seke esima Manzaka nde na kilelo obibe eza bien na kilelo Gogan a frappé donc félicitations artiste na kilelo mais na G10 baniatie point Manzaka nda aboya ki association parce que na G10 ba mike bazé belé poyenda yebité te aboya pena association atanglo ba maître baza kuna jeudi neti nani Kikedi a maître ate wana soko Pharaon a maître Pharaon a maître abo moni na gangi seke na bona ngai yo fizo problème ozo président Pharaon boy na apa Kikedi na mona mutu te apa président Kikedi na moni mutu te bango so ba mi kesko maître Gogan ya Manzaka aboya ki lisa salité wana yango so ese président Kikedi habité papa so za biso mbale bien na moyiba mike baze belé ba manquer nga respect ba mike onde ba nani yuni mto yo ba kombo na bango merci na sepelaka pour président Gogan yemo na yemo ki président Gogan abanga konzo makasi parce que ça la bino nini tango président Gogan abanga konzo bongo ça la moi bino nini par rapport ya mata tingana bonga mano poko mane senga no makele kombo euti na wa ezala wa kombo no tangi na ezala kin awa a frappé en tout cas félicitations président président Jofis Acha na problème Acha ba za polémique té alinga ba ranking té mais na ko pa za problème félicitations président Konzo donc Moussa les omwana donc ozo kanga déjà kin to gede abeko donc kalaté ba si biso ba production makasi so na mama na ne so mo sine wana na sepeli non c'est pas na bodinga fa tout nos président pesa félicitations et pas à moi si à président Konzo oui bien oui binenga bosaka félicitations non pesa auto ma meilleure na changu yani meilleure comédienne na changu wala wa mais nga yo ke ngote azala pe na changu te esika banda webi ye mutazo ba voisin na makoko do et pas bango ba verre ebota comment ya ne ba ko monete yo mpimo mto bota parce que mdebi ko moto ofinga nena vana ota makoko kasi yo mto tanga ngoti yo ke ne pas na yete ande kono mwasi siko ye o mano mais pour le travail na ye abo sera bien de ce que ma meilleure abo sabe aleki bane aleki yo peut-être
Yego na groupe ne azama président so tchenga tableau na bomé ma casse parce que na moi na maître Gogani Manzaka. Ah, na bomé te mananga te. Abo sakate. Siko souci ma casse ça to luka to yeba kaka ti to so la boye ti to ya mabino basi po et ça va passer bitumba bino basi na kata a bozo wela nini ba génération ya mama bi pendoleka ya ba mère wana bazaka ba rakite mais siko bino rakine bino yema casse point ki lelo ka ko benini Egi lelo. Desali rakine ko tamangasho siko tangela biso muto yo lingate na a momo so lingate o bobe ba na chaque jour poto so la makam na Yule mdogo yeba parce obike no ba komelio. Te kasi nga ba komeli nga. Nga bena baze nga ngai ba réponse za yo. Ba baze belé. Tanga moko ka. Oh na linga ah. Moko ka to tanga poso tanga kuma moko. Na tanga neti tansia. Tansia. Moi ça konzo. Moi ça konzo ma pose. Vous comprenez la ligne. Est-ce que bande ko balandi bo s'abonner bo s'abonner bo comprendre que ba vérité zo bima. Le bo comprendre que tansia leki. Konga kuna bo mina nga komo na bo mai kombo ti mo abimisi vérité. E bon siko na bombela kombo ni. Na bombela no kombo na leki nga na nini. Na ba chafu na matama. So na chafu na wondima. Beauté naturelle bo yo tshesa kwa. Ni bo si chat. Naza naturel. Moninga na munene te mukete naza ta yo nzamba pesinga jema na kolekisa mayele. Mais siko alekisa mayele ayesi nzambe yo ki yo ndeza yo mayele te. C'est que ngande na lekio na mayele akoti pharmacie. Merci. Merci pharmacie bokanga ngote. Mo nyama na swaka na ete ngoboko mo okende. Mais yo sort na ngozali. Kona kata Congo awa mama shiwana otien na rôle ni Tansia. Babi yo metteur en scène, to jouer film moko pour na mboka. Tansia otien na rôle ni. Na rôle na rocheka na mona tie. Po esika so na otien abomelanga de film. Aboma film. Oui. Aboma film. Oui. Mbaye na yo mo sepelanga na boulot na e. Mbaye na mobile na mwasi. Yo ndo za boy eso au foot pena transport pena quelque part hôtel. Pièce on s'appelle les camconi na ngona mona kande ba joua. Bo bino ba foot la mino transport. Oh bébélé. Te c'est là tu vas foot ba transport que hôtel la mino. Ya manza ko le ga chaque mardi na 21h30. Yo ratona ndeni. Oza ka tibotala ngo. Obenga pende za bona za liboso télévision na Hollande bino. Oh. C'est l'artiste bana poto ba yebi ka mona oloba. So na kosa mutukudu oyo asala makamalu yo kutu banaza na ngola Stéphania Jean banaza na ngola bi seule pièce o ba na tati na ngola o ti lelo awa ba pesi na ngadi de bana ka mbango ba ngino futa mona ba signer ba tezaka muyo be gauche. Gogani ba futa esute bona lelo eza muyo kasi na kikala wana ya manzaka zalaka te bona lelo eza ye est-ce que na ki lelo ndesko ya manzaka konjote yo comme musoto pesa nga yo sa nga fièvre hein bakomo ezalaka te oyo ekotaka boutique ba pharmacie po mibongisa siko à part Tansia moi c'est ni choix lekio katika pesa TV boyebi ser na nga bien bon ya za ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa za wana aza pe na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pe na balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin kuna mibi bazara te o ba jemo boyete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui sport en tout cas on réduit ba prix pour ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa za wana bobenga na ba numéro o de tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo la décité voilà. Tanga, wa libre. Voilà, on a trouvé ma deuxième partie émission na bisone na tangela ko mi balé. Fa to mo ko ma na deuxième partie na biso ba sa biso déjà s'il faut dire merci. Na Pado Podo Kalunga. Voilà Pado je pensais directement Patou Kabangu donc Djogo Patou Kabangu Djogo babi tout puissamment c'est toujours oui. Donc Podo Kalunga depuis les États-Unis ba muto sur la dollar. Donc il y a sur la dollar Podo Kalunga. Mike bo alobi ya motayo Podo Kalunga Podo Kalunga. Donc Podo Kalunga Mike alobi mais na bombi tunaka Mike go seke revenir. Donc on na bombi c'est Christian Mankai donc on a bientôt pour tout ça là. Il y a fils à bien jouer, on a aussi ça m'envoie. Il y a clip, on a bien acoustique, il y a fils acoustique. Tout ça peut si acoustique, voilà. Et ça là bien. L'artiste Mike Ebora,
le Balthazar donc ozala wana El Beta Betalix DG mo ya propre DG mo le roi mondeli mais mondeli te ba on va benga ya bango wana soki ya beda abasaka soki bo mo be ingrédient basi bala melaka mais aelo te donc je te dis que Betalix donc Betal Optique Betalix Optique le DG Beta mutasola kitoko et je suis Mototo garçon moi boga yo talobi alingata DG na bongo te babwaka no abeda soki fromage soki abeda nini wana d'ailleurs lingaka ete biso lingaka gelo mikunzi king Juvet pour eso abi boza combien personnes 20 personnes boya vana servi bango ba mela makatika pesa na kin awa gelo mikunzi de king Juvet papa social donc asaka musalo yo sala kuna do service traiteur vanda mais caractère l'ensemble to c'est parce que ya Stefania Fanny, Joao, Asololi, service traité na Kenya et vendre à partir de Guillaume Mikung. Je vais tout comme la deuxième partie de Bicho, Toshitara. L'émission de Bicho, Tolingisco, Sungabicho. Avant tout, ta partie, on a tout le monde répond à moi des questions, mon robot, artiste et comédien. Tout après, tout le monde question. Moi, tout le monde, vous allez, vous allez, à l'aise, la partie. Yo, tout nous à l'aise, beaucoup de répondre. Voilà. La première question c'est que na ba comédie au salama. Bete sono molo mo c'est que bana kin ba découvrir comme ta banyo on est achat. Asaka théâtre pour manza. Zambalo. Ouais, naza tout c'est comédie on y a ta bango pena. Naza villageoise. Naza pena villageoise numéro 1. Président Manzara biso trop de kimboka. Bayoka kasiti bayoka yo neo zalawa moi extrêmement ga ya pièce olega kati non les raté pièce yo lego zo zaliti ouais ay moi extrêmement moi loba moko lobaki na pièce yo Zambia bakoko yango ezali likambo Aisha Mateji oyoka yango esani ntima na ngai na bobangi te parce que ba question na yo yango ekobangisa ngai pete bosanti na betika mukepo. Voilà vous comprenez, c'est Acha. C'est Acha villageoise, il y a force tranquille, il y a président Manzaka dans la invité na biso. Voilà, place on est que tout côté la deuxième partie, on est gros à plus à l'aise. Ah ben autant que comme des artistes moi ba lekio makashi. Là je confirme parce que bata potonné ba confirmer qu'il y a Doudou Tia depuis Amérique lobby, son a coûté un coup dans moi sur vidéo na ina tinde la parce que kalaté so vieux de Doudou so a vu vidéo wana dollar ya. So a vu vidéo wana makambo ya. Si que moi suis allé qui n'a regretté parce que n'y a pas eu. Acha. Artiste mbokao. Ouais. Ya makasi mbokao. Ouais. Parce que et puis ça m'a passé. Ya komona yo. Ko banga. Ko sengata. Ke place Ida Love. Azala jouer ou yati pour l'équipe. Makasi. Complexe you wanna point. Man. Ida Love. Ida Love. Na ebiete? Ah. Na ebiete? Mutasala combo bo mo ebiete. Na ebiete. Oh. Na ebiete pena na vire na ebiete. Na tekno mama sala. Tangela e mo pena go yeba me. Wa lekio. Alekinga. Alekio. Ngapela mtalekinga talekinga na nini? Yonde lekio azate. Na nini na mona mu. Siko abato to lo ngolié. Yo mo go za clair, za sincère. Tangi so kuma muto alekio. Mtalekinga na monya itazate. Ah? Azate. Na tengo tembale. Tant oza libre papa. Obanga te. Oh, okosa ba fan ba otala oti. Nakosa bango poani ba fan bango ba loba. En plus ba yoka. C'est quelque chose qu'il faut se candidater pour être chocanda. Ya solo, c'est que na lianoda. Ah, il faut les pinada. Aïssa Matenja lekio no jouer. Yango monike na ba film mususu soki yazo jouer principal yo se na ba tchawata na suka. Il y a deux pièces mo boy ozate. Mais ya zawa na principal a jouer. Yo ba mona pesa wa tchawate parce que bon na jouer un rôle na yo. Mais il y a ça qui était à Nobel, à jouer, on a une révélation, tant à jouer à Bétia Makasi, à le président Koshio, qui est Acha. Président Manzaka, merci pour la sagesse, il faut savoir pour bon barabana au côté de confiter. À Koshio, qui est Acha, moni pièce, rôle, on a un rôle, qui est non, c'est pour Akufaneka. Akufa peine la pièce en Moyebi. Akufaneka Kalate, il faut de Tchao Kaka. C'est là qui est on est. Pièce, sinon, Akufa. Ah,
président atia habité alongolanga mpona bojouer te Aïcha pour regarder mon tédo Aïcha ayeka bo maman fa beta na yo parce que et puis manza mambone ezala te pour que bana nyonso to ba bojouer mais Aïcha leki yonde alekinga olekanga te par rapport à musala papa lakisa biso nata bilo message tanga message o Aïcha komele ngai tanga abisinga kende ezabo na kata go force tranquille à part hier mon maman sur les guettes soit le bien à Paris nandeni parce que ya manzaka pesa biso travail jour moko pesa travail hors au pesa Aïcha ngo ya nga pe na ozana on a joué alekinga te to longola Aïcha na kata force tranquille moi signé alekio azate oyo banga azate o bango babanga et bon so ce qu'on a longola Aïcha bon ce qu'on ba batika ba biloko te bon na banga ka kata force tranquille et belé Aïcha pa na kati. Voilà, merci beaucoup pour la vérité des hommes. Oh, là, tant fort, tu misaka la vérité. Vous comprenez que Acha, donc à l'équipe, on y a son groupe. Donc, on a un groupe, on va à l'équipe à Zati. Voilà, tu comprends comment on a souka. On comprend que c'est tant fort. Hein? Voilà, tu comprends comment on a souka et émission. Acha, pardon, comment Aïcha Koti. Alors, moi, sinon. Nani? Aïcha. Yo amos nanga. Parce que autant à combat Aïcha, moi Aïcha. T'es pour nous la belle équipe. Non, yo mo bisi fete ka leki on go. Yo autant comment me sortir une émission. O yo mo siliki. Na siliki makasi. Pour un des Aïcha te. T'es na bossa ni na komo, lo na cité na komo na na yubongo. Ah, ya fiso ko komo ko problème ba mais ils ont simple bo bundate hein. L'autre. Boya bundana. Ka posi obete. Obete on makila ba champion. Ouais, madame problème est côté. Voilà mo tuna suka. Tu es bwana yo na Congo awa tu as un président Sobe ba grand tu as un président Sobe tu as un président vu de loin tu as un président Pakaloui tu as me gauche tu suis quand 3 wana parmi les 3 présidents hein président nini oyo se plani makasi président on a zebani makasi et bon so misato ya Charlie vu de loin Bambote Sirozani. Charlie Nongi vit de loin, Acha se plano makasi. Siko défaut nous mon pas ya Charlie. Défaut. Oui, c'est là que on va jouer na groupe na. Na banga ko jouer na groupe na. Défaut ezata plus na banga bate, na banga bate. Ba ki magi makasi. Na ki makete. Ezande ke no ndako na kota liboso na mono eza bien, on a tikala na bima poni. Ya solo. Oui. Yo banga ya Charlie. Na banga kete, na ko bangi na respect na pesa ke men na musala na bangi poni. Oui, bito sala musala mo bien. Kapo minda biso sinanga la soko kwa conversation yo na Charlie Nongi na WhatsApp. Nanga l'action ngopenda. Donc okungu jo fils faut ça réfort wana. Ba to bele ba ki mo comprendre ba ki ma vérité. Biso to la vérité, mais yazo ki mazo boya mo. Merci le ko bombi vérité. Vérité na bo mo poni. Oyebi makambo ile ki bino na ya Charlie ntemena. Il kande ni aza papa pesi na respecte ke makasi na linga ke mingi solo ni le ngane ko linga wana nde yango kenda ngoti na réseaux sociaux na WhatsApp mais message ezali téléphone nga pa tia musika message ezali dans la plateau moi na dépassé zati ya solo ouais ya makambo ya Charlie Acha yo aza prête soko komia ta GTM ndeko komaki waso bakti mususu tout le roi bana boya tout on nima voilà merci de la suka émission la biso donc temps fort yango to zaka toujours na batala biso fort OSP saka ba fan na biso aux États-Unis ba fan na biso à Paris à Bruxelles en tout cas je suis pas disponible pour faire l'amour avec vous donc mais je suis disponible pour faire l'amour avec la télé et mon travail si vous m'aimez et le bilongata nani Chimita si vous m'aimez aimez aussi notre chaîne s'abonner dans notre chaîne Katika Pesa Télévision et mon numéro de téléphone est là. Appelle-moi, écris-moi et c'est à moi qui te remakasi car je suis disponible. Je suis là pour vous. Donc tout ça comme ça oyo et senga. Voilà, à chaque fois moi salutation, le basuka moi salutation pas 2-3 personnes au bateau na niveau libanda mboka pe arnaki. Premièrement na pesi no mbote na papa o abotanga. Ilunga papa aboti ba champion na maman Mujinga Angélique na pesi sumbote na ngai na commandant boy Alain Ilunga na pesi sumbote na ngai na Rocky Ilunga commandant Mai na Soudaf a grand frère na nga papa pesi bambote belé na linga rabino mingi na pesi sumbote na famille Ilunga mobimba bambote belé. Voilà, merci bonjour ma salutation na part il y a artiste
Acha, on a invité la bicho à Pessi Bambote na peine à profiter. Na Pessi merci babi Prado, moi Simbichi, moi Simbinga. À niveau de la République démocratique du Congo et pourquoi pas Naya Makinzi. Donc Makinzi Saoun la présidente, moi je suis Banambong et Belé, pourquoi pas Karine Kibunga depuis Canadien, la Canadienne, donc l'administratrice, donc Kalaté, Tozila. Tout ça, selon moi, tout continue presque sur Kaki pour essayer la bien. Jeff Kitambala, mon thème, ma Francine, pour moi, depuis Kinshasa, a géré bien. Si ma bicho bien pour dire les hommes là, il faut continuer. Pourquoi pas Apodo Kalunga, Rodi Miandabou, Giston Munoko, et sans oublier l'ingénieur Marquis Moulois. Et je pense directement à celui, l'homme bon, l'homme noir, l'homme qui garde sa peau. Aïe aïe aïe, papa social, Gelor, King, Mikunzi, Juvent. Babillé sur $120 et profitez, beauté, manabarte. Restez branchés, abonnez-vous sur notre chaîne Katika Pesa Télévision pour découvrir la vraie vérité. Mon boss, le numéro 00, Mama Katika Pesa, service traiteur, il y a bien aux États-Unis. Mais service traiteur, bandeko si on a bazar qui toko, ça peut musala bien ya propre mais ba comme on a bango il faut tineti nga ba comme on a bango donc ça musala bien au basolo zuya ba comme on a bango les sommets Kapesa papa social papa moko bien mutasola ka dollar mudalegi millionnaire na million papa Kapesa des bonnes choses botika malam bo s'abonner bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Your tracks today. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre.